ba savant ba ye ba lobi na mokili oyo à part Adam na Ève Nzambe atiaki nguya na kati na bango ya kosolola na bambisi mais toyoki ete na Zaire ezali na papa moko azali kosolola na bambisi baye kosala ba recherche bakutani na papa Diangenda bengi papa Elongo akendeki na ordre ya papa Diangenda asololi na bambisi na monoko ya mboka na biso oyo tobengi yango kitopoke po biso tozali batopoke tozali kopesa ba exemple wana mpona kolakisa ete batata na biso oyo basalaki na bamvola misatu bazwaki likabo oyo bamvola bapesaki bango wa considération e basalaki yango na ndenge ya sembo yango kati na bango bakotisaki likabo oyo Nzambe apesaki bango ekotaki bango na nzoto epuis babandaki kosalela yango makamwisi bipai oyo bazalaki kotambola. Na mokili oyo tosakola mpe tosala na solo wetezali na mokolo mboko manso mabomba mimakomonana awezali biso na mokili oyo tosakola mpe tosala na solo wetezali na mokolo mboko manso mabomba mimakomonana ikuna se manso makoleka kasi elaka ya Nzambe koleka te kinu esalema mokili monso sola ya solo buka sobwa Nzambe ikuna se manso makoleka kasi elaka ya Nzambe koleka te kinu esalema mokili monso sola ya solo bukasi bwa Nzambe na tongo ya Noa tokanisa bondimi Sodoma Gomora tokanisa bondimi lelo ekomeli biso tomoni pamba elaka ya Nzambe koleka te na tongo ya Noa tokanisa bondimi Sodoma Gomora tokanisa bondimi lelo ekomeli biso tomoni pamba elaka ya Nzambe koleka te inwe salema bondimi basepela inwe salema bondimi basepela inwe salema bondimi basepela inwe salema bondimi na komba Nzambe tata mwana pe tata molimo mosantu batata ba mama balandi ya ngai wa bino Guy Laurent Lobela autrement dit analyste spirituel. Tokutani na bino lisusu une fois de plus na ba réflexion spirituelle oyo tokosala katango nyoso. Ba émission des analyses spirituelles tosala ga yango po ete Nzambe asepela. Tosala ga yango po ete yo na ngai tosepela te kasi posa na biso ezalaka tosepelisa tata Nzambe soki tosepelisi Nzambe oyo Nzambe abongiselaki biso tokozwa yango. Soki Nzambe asepeli te na makambo nyonso oyo biso tozali kosala ezali pasi po ngai na yo tosepela na kembo oyo bapapa balakaki biso yango moni biso tozali kosala makasi ya kokotaka na bozindo ya makambo ya lingomba mpona tokundola makambo elolenge esengeli na biso kosala yango po ete Nzambe asepela pamba te papa Simon Kimbangu kianganya lobaki 4e génération ekeke mosusu ezali te o ezali ekeke ya suka ekeke ya liboso elekaki ya mibale eleki ya misato ekeke oyo ezali ekeke ya mine 5e génération ezali te o ezali 4e génération oyo epesameli yo na ngai mwana ya tata Simon Kimbangu yango omoni
tozali kosala kaba émission des analyses spirituelles et tozali kosenga pe na bino ba oyo bazali komipesa pona kolanda biso émission oyo tozali kosala yango avec conscience ya koluka koyeba posa ya Nzambe ezali nini et nyonso oyo tozali kosala yango pona succès te tozali kosala yango te tozali kosala yango po toyebana te tozali pe kosala yango po to gagner eloko moko te kasi tozali kosala yango juste po ete Nzambe ayeba ete musala oyo ye apesaki biso tozali kosala yango po ete mokolo na suka Nzambe a compté biso même sur 10 5 6 7 amona ete oui ya solo bana na ngai na connaissance oyo bayekolaki na kati na lingomba na makambo oyo ba papa bateyaki biso bazali komipesa bazali koluka kotia yango a pratique po ete lingomba ezonga na nzela po ete lingomba ezonga na responsabilité ya tata Simon Kimbangu Kiangani biso banso tozali bapaya te toyebi ete lingomba na biso depuis na tango ya papa Simon Kimbangu ya 21 bitumba ezalaki na kati ya lingomba bitumba ezalaki baye bazalaki koluka kobundisa tata Simon Kimbangu kokabola tata Simon Kimbangu na bana na ye kokabola tata Simon Kimbangu na mama Mwilu kokabola tata Simon Kimbangu na baponami oyo basalaki na ye musala à cette époque là banvola misatu baye ba travailler papa Dengenda asali musala et soki otali discipline oyo banvola misatu basalaki na yango esalaki ete lingomba ezala implanté na mokili mobimba et génération ba papa Kisolokele toyebi banganga Nzambe oyo basalaki na banvola misatu toyebi nguya oyo ba papa na biso bazalaki na yango toyebi nguya oyo bakoko na biso bazalaki na yango. Pourquoi? Parce que batiaki sérieux na likambo oyo tata Simon Kimbangu parce que bamonaki ete avenir ya mokili ezali na kati ya lingomba oyo yango omoni na kati ya lingomba ba slogan na biso nyonso ya ba mouvement ezali très significatif ezali déjà ko révéler biso mabombami oyo ba papa babombaki na kati ya ba slogan wana pona kolakisa biso sens ya responsabilité oyo kopesa mela surtout biso ba kimbangiste na kati ya mokili par rapport ya enseignement oyo ba papa bateyaki biso enseignement oyo papa Simon Kimbangu ayaki nango pona kobikisa biso lokoso boyindo batata ba maman émission ya lelo tokosenga na bino lisusu bolanda biso na bokebi nyonso ndenge tozali koloba tozali kosala ba émission pona koluka succès te tozali kosala ba émission pona koluka ba view te ndenge bato misusu bazali koloba na ba réseaux sociaux na ba médias tozali kaka kosala ba émission oyo poto yeba si réellement biso ba kimbangiste tozali ko accompagner œuvre ya papa Simon Kimbangu ndenge esengeli ou bien tozali ko contribuer pour la destruction ya œuvre ya papa Simon Kimbangu. Voilà la raison où nous allons constater la émission les analyses spirituelles de manière très approfondie pour être yonangai et sika tozali to sosola likabo oyo ya tata Simon Kimbangu sérieux oyo banvola basala kina yango sérieux oyo banganga Nzambe oyo bakompanyaki tata Simon Kimbangu na 21 toyebi bakoko mikala toyebi ba papa ebele ndenge totanga na malongi baye bapesaki papa Simon Kimbangu maboko po ete likambo oyo ebima na mokili sérieux oyo banganga Nzambe ya minene oyo basalaki na banvola misatu bazalaki na yango na tina ya likambo oyo e yango wana pe posa na biso ezali biso baye tozali bafui ya likambo oyo
et que tobotami na kati ya lingomba et que ba papa na biso pe ba lekaki na sacrifice wana ya koloba ete ba se sacrifier pour te likambo oyo ya tata Simon Kimbangu emonana na mokili mobimba. Yango tozali kosala ba effort pona kolakisa makambo mosusu na ndenge esengeli po ete yo na ngai ezala ozali na responsabilité, ezala ozali na responsabilité te tango ozali mondimi, tango ozali na kati ya lingomba oyeba nini esengeli na yo kosala, nini pe esengeli na yo kosala te. Pamba te likambo oyo ya tata Simon Kimbangu ye moko tata Simon Kimbangu amoneli yango pasi, bamvoala misato bamoneli yango pasi, bakoko na biso bamoneli yango pasi, batata na biso bamoneli yango pasi, e lelo biso pe tozali komonela yango pasi, bayaya na biso bamoneli likambo oyo pasi. Donc biso na yo esika tozali bato ya kozwa à la légèreté te, tozali bato ya koconsidérer pasi ya batata na biso, tozali bato ya koconsidérer souffrance ya tata Simon Kimbangu, souffrance ya bamvoala misato, effort consenti ya bamvoala misato pona likambo oyo etelema boye. Tozali bato ya kotia a considération ba effort oyo batata na biso, bakoko na biso, bamvoala misato tata Simon Kimbangu basalaki po ete lingomba esala nini etelema, po ete lingomba etelema. Lelo tokozala très profond, tolingaki to rappeler na ba téléspectateurs na biso bo ba émission na biso tosalaka yango à titre international. Tango tosalaka émission des analyses spirituelles, to dénosaka kaka makambo oyo ezali koleka tango mosusu na ba paroisse esika biso tozali te. Makambo oyo tozali koloba, makambo oyo tokolobaka neti ezali ba fait spirituel, ezali ba makambo oyo ezali kosalema presque na église Kimbangisi à travers le monde. Même na nkamba esika mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani azali yawe oyo bakobengaka ye boussole epai ya bandeko na biso mosusu, misusu pe bakobengaka ye mille pattes, misusu pe bakobengaka ye base ya spiritualité na biso. Donc makambo oyo biso tolobaka ezali ko concerner lingomba na niveau ya mokili mobimba, parce que lingomba na biso ezali lingomba ya molimo mosantu. Lelo tokolobela nini? Lelo tolingaki tolobela sens ya responsabilité ya ba intellectuel o tozali na bango na kati ya lingomba. La responsabilité ya ba intellectuel na kati ya lingomba. Toyebi ete lingomba na biso tozali na ba intellectuel ya ndenge na ndenge, mais bazali na responsabilité na kati ya lingomba na biso. Tozali kolobela sens ya responsabilité ya ba intellectuel oyo tozali na bango na kati ya lingomba. Lingomba oyo mutu nyonso ayebi ete ezali lingomba ya molimo mosantu. Makambo mingi ezali kosalema na kati na lingomba ezali spirituel. Mokonzi ya bule azali spirituel, mais batindi biso balobi totanga kelasi, batindi biso balobi toyekola, e batindi biso balobi kati na biso basavant bazali batu oyo bakosala makambo ya minene na kati na mokili, bazali na kati na lingomba na biso. Sens ya ba intellectuel na kati ya lingomba. Motuna na biso ya liboso elobi boye. Est-ce que ba intellectuel, bato na mayele, batu oyo batangi ba kelasi ya minene, présence na bango na kati ya lingomba ezali pona kosunga lingomba ou bien ezali pona kobebisa lingomba? Sens ya responsabilité ya ba intellectuel na kati ya lingomba.
soki bapapa batindaki biso totanga, eske batindaki biso totanga poto ya kobebisa lingomba, poto ya kobungisa lingomba, ou bien bapapa bamonaki ete ba-intellectuel pe bakoki kozala na rôle ya kojouer na kati ya lingomba na biso. Sens ya responsabilité ya ba-intellectuel na kati ya lingomba. Toyebi ete makambo mingi esalemaka na lingomba ezali spirituel. Toyebi ete lingomba na biso ezali une église prophétique. Toyebi ete lingomba na biso etambolaka na ba révélation na ba prophétie oyo bamvoala bapesaka ntango nyonso. Toyebi ete na kati na lingomba na biso tozali na présence ya Nzambe Molimo Mosantu oyo ntango nyonso azali kopesa biso ba révélation. Ba révélation oyo tozwaka epai ya Nzambe Molimo Mosantu tango eyaka na lingomba, tango epesamaka epai ya bandimi, eske ba intellectuel na biso sanse na bango na kati na lingomba, sanse ya responsabilité na bango na kati na lingomba ezalaka nini? Parce que chaque génération na kati na lingomba na biso batu na batu bajouaka rôle na bango ya kobongisa voix ya malamu pona lingomba ekende liboso. Chaque génération na kati na lingomba na biso ba intellectuel oyo tozali na bango babongisaka voix ya malamu pona lingomba ekende liboso. Toyebi ete na tango ya batata na biso, na tango ya bakoko na biso, na tango ya bamvoala misato, lingomba ezalaki na batu ya mayele ebele te, mais basalaki essentiel. Lelo lingomba epanzani mokili mobimba. Lelo lingomba ezali implanté presque partout dans le monde. Lelo lingomba ezali na racine parce que na génération ya papa Diangenda azalaki accompagné na ba intellectuel oyo bazalaki na souci ya lingomba ekende liboso. Azalaki accompagné na ba intellectuel oyo bazalaki na posa ya kotombola lingomba parce que bayebaki vision ya papa Diangenda, bayebaki vision ya papa Simon Kimbangu, bayebaki nini oyo tata Simon Kimbangu ayaki ko implanter na kati na mokili oyo ya Afrika to na kati na mboka na biso ya Congo. Lelo oyo biso tozali na kati ya lingomba, batata oyo basalaki na tango ya bapapa Diangenda, soki tolobi totanga bakombo bapapa wasukulwa bazalaki na bavoila misatu, bapapa na biso wazongasa bazalaki na bavoila, bapapa na biso ya minene, bapapa elebe, bapapa na biso banganga nzambe ya minene, bapapa engopembe, tozali na bapapa ebele, bapapa makuba, bapapa ya mbuya, bapapa ebele oyo basalaki na bapapa bazalaki ba intellectuel oyo basalaki effort ba positionner lingomba. Lelo oyo soki otali na tango ya batata wana, lingomba ezalaki na crédibilité ya makasi à travers le monde parce que formation oyo banganga nzambe wana bazwaki, enseignement oyo banganga nzambe wana bazalaki kozwa epai ya papa, bazalaki ko mettre yango en pratique. Yango omoni lokola bazalaki na souci ya kosunga lingomba, bazalaki pe na souci ya kopesa mokonzi ya bule maboko po ete likambo oyo ekende liboso. Bakotaki na kati ya vision ya bavoila misatu, malgré bitumba, malgré infiltration, mais base ya fondation ya kimbangisme oyo bazalaki na yango pona ko transmettre yango epai ya bandimi, ezalaki base moko suffisant, ezalaki base moko suffisant. Yango bomoni batata ba mama génération ya bapapa wana, batu oyo bango ba formaki
lelo oyo tozali na ba papa Sylvestre, tozali na ba papa na biso ba papa ebele oyo bazali même na kati ya cabinet wana bazali ba fruit ya bana oyo ba papa na biso oyo basalaki na ba papa ba formaki. Et lelo ba papa wana bazali lisusu te. Responsabilité etikali ya bino. Responsabilité etikali ya baye bazwaki formation epai ya ba papa na biso wana. Lelo bango bapesameli mokumba na bango ezali nini? Oyo ba papa na biso basalaki, oyo ba koko na biso basalaki ya malamu. Batombola yango e mayele oyo pe bango bazali na yango ya malamu babakisa likolo ya oyo batata na biso to bakoko na biso basalaki babakisa yango na kati na lingomba po ete ebota misisa lingomba oyo ezala lingomba oyo ekotia kimia na kati na mokili mobimba. Lingomba oyo ezala lingomba oyo ekotia kimia na kati na mokili mobimba. Sens ya responsabilité ya ba intellectuel oyo tozali na bango na kati na lingomba. Raison pour laquelle papa yebisaki na biso ete totanga ba kelasi. Ezalaki totanga kelasi po ete toya kobundisa lingomba te. Ezalaki totanga kelasi po ete toya kotia poto na kati ya lingomba te. Ezalaki totanga kelasi po ete toya kokanaliser connaissance oyo bavola bayaki nango. Likabo oyo bavola bayaki nango ndenge nini tokoki kokanaliser yango po ete ebota mbuma na kati na mokili. Batata ba maman tozali kosala ba réflexion spirituelle. Likabo oyo ezali ya yo, ezali ya ngai, ezali ya ye, ezali ya biso nyoso. Soki tokosalela kaka Nzambe na solo. Likabo oyo ya tata Simo Kimbangu ezali ya yo, ezali ya ngai, ezali ya ye. Soki tokosalela Nzambe na solo tokomema yango musika. Kasi soki tokosalela Nzambe na solo te, likabu oyo tokomema yango musika te. Yango biso tozali kosala ba réflexion spirituelle parce que toyebi ete tozali na sens ya responsabilité na kati ya lingomba oyo parce que tozali jeunesse kimbangiste. Tozali kosala musala oyo na intérêt te. Tozali kosala musala oyo na ndenge ya divagation te. Tozali kosala musala oyo pona kobundisa mutu te, pona koswanisa mutu te, kasi tozali koluka to mema lumière par rapport ya compréhension ya enseignement oyo ba papa ba pesaki biso, par rapport ya compréhension ya mikanda oyo lingomba ezali kopesa biso, nde ezali kolakisa biso esika nini tozali komema lingomba, esika nini tozali kotombola lingomba, pe esika nini tozali konyata lingomba. Ba oyo nyoso bazali na connaissance spirituelle ya tata Nzambe, ba oyo nyoso bazali na connexion spirituelle na tata Simo Kimbangu Kiangani, bazali na souci ya likambo oyo. Etango tozali na souci ya likambo oyo, souci wana il faut tolakisa yango na ndenge ya malamu oyo ko permettre biso totombola lingomba na ndenge ya malamu. Sens ya responsabilité ya ba intellectuel oyo tozali na bango na kati na lingomba. Batata ba maman, sens ya responsabilité wana tokoyeba yango ndenge nini? Tokoyeba yango à travers ba acte na biso, ba décision na biso, ba makambu oyo biso tozali kokanga pona lingomba yango ezali ko refléter sens ya intellectuel, sens ya responsabilité ya biso ba intellectuel na kati ya lingomba. Soki tozali kokanga makambo eke makambo wana ezali kosunga lingomba te, ezali kolakisa mbala moko epai ya baye batangi, epai ya baye bayebi ko étudier makambo, epai ya baye bazali na connexion spirituelle na tata Nzambe, ezali kolakisa ya solo ete sens ya responsabilité ya ba intellectuel na kati ya lingomba. Ba oyo bazali ba intellectuel baye ko accompagner œuvre ya tata Simo Kimbangu ekende liboso, ou soit ba oyo bazali ba intellectuel oyo baye ko bundisa œuvre salvatrice ya papa Simo Kimbangu oete ekita na se.
Ndenge tolobaki ba papa batinda ki biso totanga. Est-ce que ezalaki poto ya tobundisa lingomba ou bien ezalaki po ya ou bien ezalaki poto ya to contribuer pour ete lingomba ekende liboso. Yango tolobi sens ya responsabilité na biso ba intellectuel na kati ya lingomba. Ezali na makambo ebele oyo biso ba analyste spirituel tozali kotala, tozali komona ete ba intellectuel o tozali na bango na kati na lingomba bazali kosunga lingomba te, bazali pe kosunga mokonzi ya bulete. Bolimbisa biso ezali ba réflexion spirituelle très approfondie pour ete tobimisa ba élément oyo. Je crois que ce qui tosali observation ya lingomba na tango ezalaka na tango oyo ezali lelo tokomona ete makambo mingi oyo ezali kosalema lelo na tango ya papa Simon Kimbangu na tango ya bavwala misatu ezalaka mais ezalaki boye te. Et lelo oyo lingomba ekomi na level moko boye oyo soki tokebi te tokokweya na mitambo oyo papa Simon papa Diangenda alobaki soki bobebisi bokobeta mama banga, soki bobebisi bokokota na boumbu oyo ekoleka kutu boumbu oyo tozalaki na yango. C'est-à-dire choix ezali ya biso, soit tobebisi tokoti na boumbu babeti biso mabanga, soit tobongisi pointe tomona kembo oyo bapapa balakaki biso. Yo nangai tata mama kimbongiste intellectuel na kati ya lingomba ozali kosala na cabinet ya mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani. Ozali kosala, ozali na responsabilité moko boye na kati na lingomba. Sens ya responsabilité ya ba intellectuel na kati na lingomba ezali nini? Est-ce que batinda kibiso totanga kelasi poto bundisa lingomba ou bien batinda kibiso totanga kelasi poete toya ko canaliser makambu oyo bamvola bazali kopesa biso, makambu ya molimo oyo bamvola bazali kopesa biso to canaliser yango poete etombola lingomba ebotisa pe kati na biso bafui oyo ekopesa ndakisa na mokili. Ndenge papa Diangenda alobaki tozali ko encadrer jeunesse ba savant bazali kati na jeunesse kimbongiste posa na biso ezali ete mikolo ekoya bapesa ndakisa na mokili. Papa alobaki mingi bakosala biloko oyo esalaka accident te, mingi bakosala biloko oyo etangisaka makila te. Ba intellectuel oyo tozali na bango na kati na lingomba sense ya responsabilité na bino ezali pona ko canaliser ba valeur spirituelle oyo bamvola bayaki na yango oyo bamvola bakotisaki na kati ya bilenge. Ndenge nini tokoki ko canaliser yango po ete ebota mbuma? Ndenge nini tokoki ko canaliser yango po ete epesa lingomba lokumu? Essence ya responsabilité na biso to sense ya kelasi oyo bamvola batindaki biso tosala ezalaki te po ete toya kotia désordre to potopoto na kati ya lingomba. Ezalaki te po ete toya kobungisa mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu Kiangani. Ezalaki te po ete toya ko désorienter makambu oyo bamvola balonaki na kati na biso bana na bango to balonaki na kati na lingomba. Batata ba mama bandeko bakimbangiste ndenge tozali koloba tango tofandi tosali ba réflexion spirituelle ya kotala lingomba ndenge eningani, ya kotala mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu ndenge azali na souci ya koloba ete kati na biso bakimbangiste vérité ezali te, kati na biso bakimbangiste sérieux ezali te, kati na biso bakimbangiste nzambe bolimo mosantu azali ko déplorer basale comportement na biso, ba mauvaise foi na biso pona œuvre oyo azali ko déplorer makambo ebele oyo biso tozali kosala oyo ezali ko accompagner œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu te. Batata ba maman nzambe soki alobi likambo, nzambe soki abimisi likambo na monoko na ye elongi
elingi koloba ete likambo wana esi ekomi ebele ekomi ndenge balobaka solo ya masumu ekomi na ngbende ya tata Nzambe na tango wana Nzambe azwaka décision ya koloba likambo. Donc soki Nzambe alobi ete azali na confiance na biso te par rapport ya comportement na biso elakisi ete solo ya mabe oyo biso tozali kosala ekomi na ngbende ya ye Nzambe. Yango omoni Nzambe azali kobimisa yango. Biso ba intellectuel, biso ba ye tozali na ba responsabilité, biso ba ye tozali na kati ya cabinet ya mokonzi ya bule, ba oyo tobengi bango ba intellectuel. Et raison pour laquelle okomona yango na kati ya cabinet ya chef spirituel tata Simon Kimbangu kiangani ezali na ba conseiller en matière de sécurité, conseiller en matière de questions juridiques, conseiller na cadre de évangélisation, conseiller na côté de l'administration, conseiller na relation internationale, c'est-à-dire bazwaki ba intellectuel wana ba kotisi bango na kati ya cabinet pour être basunga lingomba na ba question o etali sur le plan juridique, na ba question o etali évangélisation, na ba question o etali relation internationale, na ba relation ebele. C'est ça. Tango ba tie ba intellectuel wana na kati ezali ete po ete basunga lingomba. Lelo oyo soki totali na ba réflexion spirituelle moko très approfondie et puis très élargie okomona yango ete makambo mingi ezali kosalema na kati na lingomba batata ba maman bondimela biso. Nous sommes les analystes spirituels. Ba intellectuel oyo bazali na kati na lingomba, est-ce que bazali kosunga lingomba? Ba intellectuel oyo bazali na kati na lingomba, est-ce que bazali kosunga mokonzi ya bule tata Simon Kimbangu kiangani? Ba intellectuel oyo tozali na kati na lingomba, est-ce que tozali koyeba valeur ya likabo oyo? Ba intellectuel oyo tozali na kati na lingomba, est-ce que tozali koyeba sens ya responsabilité ya église kimbangiste à travers le monde, sens ya responsabilité ya biso ba kimbangiste na gestion ya mokili selon ba prophétie ya bavala misa tout selon ba prophétie ya papa Simon Kimbangu kiana ba prophétie ya ba papa. Est-ce que tozali koyeba sens ya responsabilité wana? Papa Simon Kimbangu bolibisi papa Dengenda abeti tolo alobi na bakonzi ya tango ya Zaire ayebisi bango ete na beti tolo epai ya bakimbangiste bokota na baboloko nyonso tozali na yango na kati na mboka boluka soki bomoni ekimbangiste boya kokata ngai Dengenda kingo parce que azalaki si na formation encadrement oyo bazalaki kopesa biso parce que azalaki sur na bayeye encadraki banganga Nzambe oyo batambolaki na ye azalaki sur na bango par rapport ya enseignement oyo ye apesaki ba et par rapport au pe ya ndenge abandaki komonela esaleli na bango. Soki papa Dengenda tie yo pasteur na province moko boye yeba ete pasteur wana azali très compétent. Et tant azali kotia yo azali kopesa yo nguya. Yango moni na famille na biso, eza témoignage ya mwa muke. Tozali na bato tango boyo kaka histoire, papa elongo que son âme repose en paix, wana zali papa na ngai. Ba papa na biso ba solola na bambisi. Ba papa na biso ba solola na ba bibwele. Pourquoi? Parce que papa Dengenda atiaki eloko ya motu ya kati na bango. Ba papa na biso ba sekwisa bato. Ba koko na biso ba sala makamusi ya ndenge na ndenge. Banganga Nzambe oyo batambolaki na bavala misatu, papa azalaki sir na bango. Par rapport ya considération, ya enseignement oyo bavala bapesaki bango. Par rapport au pe ya likabo oyo ba papa bapesaki bango ndenge babandaki kozwela yango.
ba papa bazalaki sur na bango yango moni kati na bango mingi basalaki ba makamwisi mingi basalaki ba miracle mingi basalaki ba makamwisi ya ndenge na ndenge touti kopesa kaka exemple moko très palpable ya papa oyo ngai papa Elongo oyo mutu nyoso ayebi ye papa Diangenda atia likabo na kati na ye ya kosolola na ba bibwele ya kosolola na ba mbisi ezali likabo ya monene oyo ekota na ba journal oyo ba savant baye balobi na mokili oyo à part Adam na Eve Nzambe atiaki nguya na kati na bango ya kosolola na ba mbisi mais toyoki ete na Zaire ezali na papa moko azali kosolola na ba mbisi baye kosala ba recherche bakutani na papa Diangenda bengi papa Elongo akendeki na ordre ya papa Diangenda asololi na bambisi na monoko ya mboka na biso oyo tobengi yango kitopoke po biso tozali batopoke tozali kopesa ba exemple wana pona kolakisa ete batata na biso oyo basalaki na bamvola misatu bazwaki likabo oyo bamvola bapesaki bango wa considération e basalaki yango na ndenge ya sembo yango kati na bango bakotisaki likabo oyo Nzambe apesaki bango ekotaki bango na nzoto epuis babandaki kosalela yango makamwisi bipai oyo bazalaki kotambola lelo tozali na génération oyo tozali na papa Simon Kimbangu. Est-ce que papa Simon Kimbangu kiangani akoki kosala confiance epai na biso banganga Nzambe oyo tozali kotambwisa Lingomba lelo ndenge bamvola bazalaki na confiance ya banganga Nzambe oyo bango baformaki po ete batelemisa likabo oyo ya tata Simon Kimbangu na mokili mobimba. Est-ce que papa Simon Kimbangu kiangani akoki kosala confiance na ba intellectuel oyo tozali na bango lelo na kati na Lingomba ndenge bamvola misatu basalaki confiance na ba intellectuel oyo tozalaki na bango na kati na Lingomba lelo oyo soki ozali komona Lingomba ndenge ezali kokende baye bazwaki formation ya siki na kati na Lingomba bakososola ete kote tozali kokende mabe ezali et réellement soki tosali attention Lingomba oyo musala oyo bapapa bamonelaki pasi tokoyokisa bapapa soni soki tosali attention te tokoyokisa bapapa soni. Pourquoi? Parce que papa Simon Kimbangu kiangani oyo tobengi ye Nzambe molimo mosantu est-ce azali na confiance ya biso ba intellectuel oyo tozali na kati na Lingomba oyo bango batindaki biso tokota kelasi poto ya kosunga Lingomba? Est-ce que papa Simon Kimbangu kiangani azali na confiance ya biso banganga Nzambe oyo tozali ko gérer ba paroisse? Est-ce que papa Simon Kimbangu kiangani azali na confiance na biso par rapport ya gestion na biso ya Lingomba, par rapport ya ndenge tozali kokatela makambo na Lingomba, par rapport ya ndenge tozali ko gérer ba problème na Lingomba, par rapport ya souci oyo tozali ko memela Lingomba na ye? Est-ce que papa Simon Kimbangu kiangani akoki kozala na confiance na biso par rapport ya ndenge tozali ko gérer bana na ye? Est-ce que papa Simon Kimbangu kiangani batata ba maman akoki kozala na confiance na biso par rapport ya ndenge tozali komema Lingomba? Parce que soki otali yango na solo mobulu ezali kokota na mokili mobimba esika Lingomba ya tata Simon Kimbangu ezali koswa na ezangi te, esika Lingomba ya tata Simon Kimbangu ezali bitumba ezangi te, esika Lingomba ya tata Simon Kimbangu ezali ba désordre ezali te, ezangi te batata ba mama. Pona nini? Parce que notre génération, c'est-à-dire génération actuelle, ya ba intellectuel oyo bazali ko gérer Lingomba bazali na souci ya Lingomba? Est-ce que bazali na souci ya komema Lingomba na vision ya papa Simon Kimbangu? Bazali na souci ya komema Lingomba na vision ya bamvola misatu?
bazali na souci ya komema lingomba na vision ya tata Simon Kimbangu Kiangani. Question mark. La responsabilité des intellectuels kimbanguistes sur l'œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu. Responsabilité ya ba intellectuel oyo tozali na bango na lingomba par rapport ya œuvre salvatrice ya papa Simon Kimbangu. Tokozwa par exemple mibale misato très profond. Bongo tokokende ko chiter na émission na biso ya les analyses spirituelles. Exemple ya liboso tokozwa ya makambo oyo ezali très récent oyo uti ko salema. Biso tozali ba analyste spirituel. En Afrique du Sud, tozalaki na nomination ya mokonzi abule tata Simon Kimbangu Kiangani. Après avoir nommé bat na niveau ya Afrique du Sud, contestation esalemaki ya makasi. Nakati ya contestation wana ba acte ya ndenge na ndenge esalemaki oyo ezali contraire na idéologie kimbangiste, oyo ezali contraire na mibeko ya lingomba na biso. Et après pour savoir ba acte wana esalemi toye komona lisusu lettre ebimi ba suspendre ba nomination wana. Tango batu bazali kosala ba déclaration bazali koloba te ete bakosi cabinet, bazali koloba te ete bakosi bambuta na biso, bazali koloba bakosi nzambe oyo ezali très grave. Bazali koloba bakosi nzambe, balobi te ete bakosi bambuta na biso ya cabinet, balobi te ete bakosi bambuta na biso oyo peut-être fallait basa la proposition mais basali te, mais bazali koloba bakosi nzambe, bakosi tata Simon Kimbangu Kiangani. La responsabilité ya ba intellectuel oyo tozali na bango na kati na lingomba sur likambo ya tata Simon Kimbangu. Est-ce que ezali pona kopesa loboko de façon que to canaliser likambo ya tata Simon Kimbangu ekende liboso na ndenge ya malamu, ou bien ezali pona ko ridiculiser lisusu lingomba tozongisa lingomba sima? Sengo na baoyo bapeto mena motima pamba te bango ka bakuma na nzaba eyo na ngai mundi ma papa Simon Kimbangu ou bien grand chrétien. Ah, je suis chrétien. D'accord. Kasi televisa. Est-ce que vous allez kobongisa kama kama ndio penza juste nenye ya senga? Soko tozala kobongisa ka ndenga izala kusenga na biso ndio vraiment kuzala na biso senga. Kasi soko boningo bozali te. Kozala ka unayo mutu mibeko te. Ndengi pe kusala kana yo misala te. Ah, izana yo passe. Sur AK21 officiel. Pour recevoir plus les informations liées aux activités du kimbongisme, le message de Papa Simon Kimbangu Kiangani, le message des trois voilà, le cantique de l'église et les différentes prédications. AK21 officiel.